ngana sina bandaki yozo umela. Ouais, le bon abiso to lamba, on a essayé la fois passée. Les ali taba basangisa na lumba lumba. Siko omondo kwa biso pe to abana kin, to lamba mo penza mboka mboka te. Mais eza penza biloko mboka na biso. On a so kata boeza lumba lumba. Lumba lumba il faut kata yango. So kati yango o vandisi ngo muke na ma ya moto. Pona nini parce que ça na moi barrière goût moko boy. Donc c'est quoi il faut faire ça ngo na ma ya moto. Moi quelque temps ma etoki o sopeli yango nde na kata boy. Après na sopeli ngo ma ya moto e fandi muke. En attendant, o eza ba épices to sa na otaba. Pona sa taba na biso, to na biso kana besoin ndembi. O eza ndembi, céleri, matungulu, tangawisi, ail na tomate. Pona nini tangawisi? Tangawisi eza épice et puis eza remède. Eza vraiment contre cancer nyonso tangawisi. Ail oyo eza bien pour la tension. Yango ba épice c'est la ka ba épice bisa la té. Il faut que c'est la épice pour eza très na santé ya nous. Neti ba ail eza bien pour la tension. Tangawisi ezo lutter contre cancer. Bandembi oyo ndembi d'abord et fait ça saveur le biloko ko bien que mungu apepe ça saveur mais ndembi en tout cas sur lambi na ndembi lambi bien yo moko sentir que biloko lambi eza bien ndembi na français ba benga ngo ciboulette biso lokwa to na biso ba quinoa na lingala to be ngo ndembi na matungulu na onyo na tomate to na biso bilo na ba épices belete et puis il faut que épargner rabat. Ba épices belé belé mo so mona bato baso so ba estomac et tout pour ba épices leke belé na biloko ko dia ko eba ko lamba eza ko lamba na ba épices belé te eza ko lamba na ba épices bien cadrées yo moko ebindenge ni on lamba ya biloko non mais pas trop de surnaturel na biloko ko dia mai na biso ya mo o eza nini lumba lumba bota nga bien de no sa na so pelo ma moto mai na biso ekati. Non, c'est pas le lumba lumba. Enfin, ça 5 minutes pour le mola moi barrière goumoro boy pour moi bololo moko ezalaka. Oh sikoyo eza tabaka biso. Tabana biso to lamba yango. Sikoyo tabandi ko tia ba épices oyo esengeli pona taba. Quand la femme prépare, la femme doit être séduisante même dans la cuisine. Donc je prépare, je suis en maman congolaise. Nazola mba biloko nga, qui serait na moninga atali on le lenge na zali. Atali biloko super appétit. Bon, to bandi na ndembi. Tiens moi ndembi na biso bien. Tozu matungulu OK parce que matungulu to sait la 2 fois. Ah ezaka kotokisa kochama ite kotokisa elo musu nengina beta cete tu vois okoko zanga rap muscade ou bien tout est pour tout à ail c'est pas un problème zoka ail wana mibimba tia ail mibimba bomone no tia ail mibimba tango ekotoka moni ketoki ail no elembi opanzi yango siko na lutu parce que esi elembi opanzi yango siko na lutu. Oh, na taki ai na kataki po na zaki na rap muscate na zaki na eloko osela te. Botali na zui na ngatanga wi se belete na zuka mukie juste pour na kocha goût na biloko olia pe de na esa bino tanga wi se bita contre cancer. C'est très important na biloko na yo ko ça repli sa tanga wi cité. Maman ko lamba na ba épices belete ozo nesa mbali maladie estomac. Lamba na ba épices naturel nza masala. Sinon mon beau monde. Oh bah c'est très de lamba. Tu es lamba. Tu lamba kana biso. Parce que bon mon ameli na version cuisine. Na na ba tuna ko tina balambe lokwa ba pasi tumba. Mama leki nga mwana mukie mais na boko tinda yi. Ngamo na olamba. Kana on la tanga aussi pour soi. Il faut ça bien. Quand on est même si on a une téliboka, il y a des pistes. Au salon ou bien le mot on va pour bien. Au tchaka la moto bongo. Quand les hommes sont bon, tiens la moto.
chango na munene na muka bomo po yango pe ekolemba tango ekolemba na bona kotia mungu ebele parce que na ba age tokomi nango kolamba biloko na mungu ebele eza malamu mingi te. Il faut vraiment kotala la santé kolamba biloko mafuta ebele mungu ebele c'est pas évident pour la santé. Eza lomba na check na ma moto Mamilina. Mbango. C'est qu'il faut que na moi ma moto. Oh, kolongola moi hein Est-ce que c'est qui va la maman? Ngana ise ba ba benga mama wapi. Na woni ka kolamba mama. Ka po tshaka biso tele. On tshaka biso tele to kolamba. Mais la bien, il faut savoir la benga ba maman. Bo bana. Ba maman ba benga ba papa. Bana. Parce que donc on lamba ka ba maman ba lamba ka na ba papa ba lia. Au lieu de savoir la benga ba maman, ba maman ba benga ba papa. On lobi na yoti. Na lobi te bana bo benga ba mama. Ba mama bo benga ba tata. Ba tata ba mona ndenge mama menina zo lamba. Po su ko luka na problème. Ba tata ne ba lobela nga. C'est ça. Ba papa. Oyo. Lumba na check na ma moto. O ba luba ba lamba na biso na ma moto. Si ba tia ona. Ouais, émission na binote, boye bit une femme à la maison. Ba tia ona ma moto boye. So tia mo 21 kepo ezaka na moi. Lumba na ko sote ba na moto mano na lamba lumba te. Olia me olamba te. Te na lamba na. Ni boni boye olia kaka olamba te. Ko lelo zo dala polo binga pena lia lo boko. On apprend tous les jours. Là j'apprends. Tu as raison. Là je vais apprendre comment on fait les lumba. Tu as raison. Ngala oyebi ngala sifana na kolamba. Toujours qu'il n'a c'est pour il faut que nous masse. Oh ezaka ba mai nyonso na okitisa awa. Pona koma déjà beaucoup les arabes on tout moni banda hôtel Mwamboye, mo obi epoi. Hôtel ya Mwamboye côté nini? Bande go mingi to ça la passoire ya légumes hein. Donc essayer fanda ki boye na mai siko fona passer ngo mai nyonso tika na se na récupérer ka légumes na ngai. Bon, sur ce to kitana na se to banda msana biso. Elle voit bandi. Awa, mama il est awa tozo kalinga tomate na biso parce que ba épices muso na sina saki na kati ya mfunga taba. Pour na tomate ya mbuma, il faut kalinga souvent tomate ya mbuma za ngai. Oui. Alors donc il faut kalinga avant. Kalinga yango na mafuta. Comme na saki mafuta il faut toujours koyeba tokoma banzota mikolo ntango ozonambela bato il faut tenir compte ya mafuta ya mungwa ya bakabebele yango wana esaki te oyo tokosala yango na sens en principe fai tosala yango na mafuta ya mingi mais toza na kini kotisa baculture ebele atoke na bokoko mais okanisi mpe bato mosusu mpe bakolia mafuta mingi atoza ta bushongo mpona symbole mais olakisaki biso tolamba na mafuta mingi nde tokotia na kati ya biloko pendant ke ezotonga sikoyo totie mafuta na biso etenzwa moto totia tomate na matungulu ekalingama bien mingi mpe tokesika mosu na biso eza komisa makasi yo baluba biso toliaka shima Shima mitala. Toliaka shima tokozali bongo lambi yango na fufu balia bango bien na fufu mais eza bato mosusu balia fufu te elobi te ke akolia elubo te akolia nango soki alingi alia yango na makemba ekoleka nango na loso ekoleka nango soki mpe alingi kolia yango na spaghetti ekoleka nango kaka Maman, tu vas baigner? Oh, là tu l'as. Mais le kiss. Le président chinois est bien. Le président chinois. Foule le kiss. Les big boss. Les grands patrons. Zigo. Il y a un abonné à monter. Il y a un abonné à monter. Il y a un abonné à monter. Il y a un abonné à Chine. Il y a un abonné à monter. Foule le kiss. Foule le kiss. Il y a un abonné à monter. Parce que tu es un abonné à monter. Kaka mama koyo ni hapo na mbelo usoto ye awa usoto benginga na mama yani kuna na pela mbelo kama na ngali bala kasi te bosko madame ndani on la kisenga Carmel madame Carmel ndani on la kisenga amona kunengo ya foto la kisenga ka foto bongsele di bala foto saka ma chérie des gros bisous à ta Carmel la kiso là ça na cool to la kiso amoma la kiso ai le bon il a dit il y a donc à ces bizarres à fléga na fois ah na moi maman donc ce qu'on va moi fois na yé
encore à ça moi on a la technique encore moi on sait que c'était au moins on se donne pas on se donne mais avoir oui ouais parce que ça peut pas eh on est là parce que mon non eh on est bien les gars qui boivent et moi t'as connu la moi qui eh non, c'est là, c'est lui, mais voir la carte, oh, yo, les photos, les arguments, c'est les lignes, mobile, pas y est, je connais ça tout en bas, il faut l'amba. Eh bien, oh, là, c'est mon nom, pardon, là, je suis désolé, je suis fatigué, hein. Ça a été libéré le monde à glisser. Pourquoi il y a pas de mon nom? Papa dit, eh, au monde à la mariage à Nini. Papa dit, tu n'as pas ça, ah. Comment il peut dire comment ça respecter il faut savoir la phrase je suis un homme vous comprenez comme le mien là mon monsieur est là mon mari là l'héros dans l'ombre là l'élu de mon cœur là papa tout ça c'est pour toi c'est pour toi il y a mon dans la télé là ça le respect chef maman c'est mon chef c'est ton Azam Moïse non le monde n'a pas où pharaon alors on a beaucoup de pharaon donc il y a pour tout on attendait à mon père à bon OK c'est là pas ding au combat le monde ding le quoi mais c'est ni tout capitaine et OK là mais c'est OK là on va dire ça là il a le petit il y a même ça la Silva t'es comme mon encore quand il s'agit de la mariage mais non il faut Silva pas d'ailleurs azokuru na olegela bakuru il a la notion on va pas les travailler à le péter dans ça maman yo banda to banda so ba kupa ni wapi bani puis on va tenter de le ngaba ndio wali na Canada mo baza na mujima ya za na bako kwaza mapele bino ndio monsieur biso afo cacher ta bona na maman ni tout on a côté na possibino biso basa ma ya théâtre tout ça ba femme soumise doit pas se mourir bien il y a moi ça respect au bali il va boire biso soumission boy muntu mususa zwango kataka msakete kataka mamu atika yanga moko mais bino siko fo bisa ba moke biso neto se pesa bino so bo balinga tikela na pitana sa musala oyo esipisa abatu bino mo bo moninga ko mo ke ite utuma no bangola ni na kipara ko mafite simo Jérôme Maboya ki comment ça tu étais Jérôme Buyarobaki non on va na tomate mais on met pas trop on ne va pas mettre trop pour na nini kuna na ndou na chaki déjà et puis là tu tomate na biso oh Jérôme a filmé pour dire il y a bien pas filmé on bien maman ni tu donnes un CD on est bleu on a la ma poya quand tu as la ma eh yem ça oui on est oh mais n'est pas là Melina na dino ndenga zawa lambaka maman ici va là avec le là biso ba c'est là préciser le moko au moins bato ba otala biso ba 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 lobi o menenge nini maman nitu yo ndenge nini ba yekola me pa na yo ko kende kuna ina lo ba boye we ba ke tona Congo mo eza makasi neti bo pona maman Melina ngana boye ko se déplacer nese maman Melina ne mo eza boye malamu yo ya place ngana zali ko question na yebi ke bo tuna mais pourquoi qu'il n'est pas na été l'équipe na été pour moi et l'équipe et on a dit maman Melina ça ni aya bato batala bazala d'exigence mo ko na yebi bato batala biso wana barba de tout ça na loleng ah oyo benga na yo lamba na boy na kazi na yeti ko bakosela na monga makambo Melina za ngaye na yepele na musa mo lendo ya yatika tiga bakosela na monga makambo ngane na za na Melina maman présidente du groupe Ainsi va la vie oh toza maman présidente Melina toza vice-présidente Bibi Sansi Silva et puis directeur de marketing Obinion Sobobi Caroline Petit Ikwa Botamba et toza na comité mobimba chef à répétition Azali Mikungu toza ba pasteur Makiso Mibale pasteur Guy Konzo oh bon la sara ba vandi mais c'est un grand pasteur toza pasteur JC c'est un groupe chrétien mais tolingi to la kisaba que ça seulement c'est un groupe non tolingi bizaleli na biso et témoigner que toza ba chrétien
biso tokutaki na biso na papa kuna papa Caleb toye pe tosali groupe na biso tozo évoluer ka bien papa pasa na esengo na biso amoni ke tosa musala bien lobi vraiment ça c'est ma fille, c'est mes filles, mes enfants. Donc toi na groupe tolekaka chaque mardi nazolamba mais nazoyebisa bino tolekaka chaque mardi et mercredi na Kisasa awa na chaîne Africa TV tolekaka mercredi na 21h20 rediffusion jeudi na 7h40 mais pour na bato baza à l'étranger neti Karim Milonda Jean-Marie Kimbondo Bijou Kama pour na bino bolinga komona biso bomitungisa te Mama Jeanne voilà on va dire na Braza te Braza ba ozo biso na Africa TV bango so batieka Africa TV boza na Paris ah voilà ba Alpha Boumika malgré la biso na chaîne YouTube Melina Production TV Christelle Boumika za bien madame Christelle Boumika madame est-ce que so benga madame comment madame faible madame botala biso na chaîne Melina Production TV na YouTube pour s'abonner pour ton besoin d'abonner abonner na ngombe mama ile ya nini pour s'abonner et pas ya Melina kuna pour na et puis boyebi nini mikolo AVC zo tumisa bato makasi mais biso to na solution AVC tellement koseka okosa na stress te AVC pe kolanda yo te oza na problème estomac te o cœur tension eza te biso to sisi ya monyoso ina gete mais na olamba na obeta masolo na olamba tomati fait bela penza poza ngai te mamani nde tolobaki tabana biso ndenge eza wana tozali na penza te ke bela juste boye allez aux sauce otie mélanger osopa mafuta nyonso te osopi po okalingaki na mafuta nyonso il faut sopa car c'est pas une obligation. Il faut toujours faire attention côté mafuta côté mungwa maman Eliane oui si biso terminer non toujours renfermer maladie belé hein otie boye jusque là non na check maite na taba si na check no maite to kai alors on va mélanger nyonso olumba biso to check na mai ya moto voilà chango ça dépend hein et l'accident a été que il faut retirer lumba ebele non bosenga bato oyo basenga inga lumba mama Eliane asenga inga lumba ebele kwa linga makasi wana na mélanger mama Eliane akozwa kopo te nazwa mwa mai hein bien sûr mais c'est bino ba ai na biso ndenge eza ka mibimba mais ko présenter biloko na ba ai ya mibimba te faut konika yango soki ebeli konika ok merci allez mais on ke bon mais mon tout ça nazotia na calcul makambo nyonso naosala yango na calcul ko oyo eza kasai au Kassai Kassai ah ok donc là déjà mon ouais il faut plus ajouter c'est bon pour la mon na tchèque na tomate belete en principe pas biso ba tchaka ta tomate mbuma moko donc garder peut-être qui faire nango wana ya Kassai mais je te dis que biso awa moderniser quoi to moderniser moi mkie ok moi mafuta po ebela bien comme mafuta na biso mbila pour na kolakisa ka symbole oui symbole oyo eza ka symbole po balamba yango nde na mafuta mbila botie biloko nyonso ale bozwi mafuta mbila botie likolo mais nga natieka mafuta mbila moke mpo na kolakisa bato ke repas oyo elambama nde na mafuta mbila ça et puis natie mwa pilipili moke mpo na kodécorer pardon pipide na kati yango te natieka mobimba po eza bato mosusu baliaka pipi te mais moi goût ya Jérôme alinga pipi la kokweta esalaka mpe bien bwaka ta deux etokola mwana Jérôme ya solo pesa mwana Jérôme tokola pipi la kokweta yeto bakoto sokola ki yango nyonso tu awa eza kosokola bien
Oh, ça pour ça rolia oh, dans un problème attention, ce qui n'a lié mon attention maintenant. Et vous m'attendez, moi ça vous est balayer. Attention. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, papa. Attention pour m'attendez à t'amouquer. Mais n'a mon azar mais coach, ma mère il y a ça. Ah, la fini qui est, c'est pas le bon habitué toqué tout. À côté, tu m'as donc il y a mal. Mais bon, moi, ici, on y a des pour nous, on y a pas ça. Là, on va t'en avoir. Maman, il y a des gens qui vont lire. Maman, il y a des gens qui vont lire. Parce que maman, il y a un peu de monde qui a un peu de maman, ici, pas. Sous le lait, tu veux dire. Yaya, faut que tu checkes. Dans l'ambelé, ma foutanio sauté. Oh, Medina, l'ambelé, ma foutanio sauté. Ma fouté, qu'elle a un gambo soupe. Non. Juste servir un gars pour nos kalinga. Ni tomate, hein. Bon, on a tiens, on a vu. Nabiseki eza bilo oli o biso bantu bato Il y a une étude du service traiteur de conseil à la Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut pas prendre pour le mariage ensemble, c'est ma mère et tout. Les lots, mais on a salué non, Maxi bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé bureau pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé mille papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va bien, on est bon, c'est pas la vie. Oh, comment on va la zone de il faut se toquer dans lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a pour l'imba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi bien-être dernier. Maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, vous autres connaissez Mbalemba et aussi la papa comme la force.
akoma na nzoto kolongolo pilikiliki wa bokundu kwa nzoto ekozala danger. Avec quoi? Avec Maxi Bien-être. Biloko na biso ebeli taba na biso ya lumba nde na esa bino okoki kolia yango na biloko soko liaka fufu te po obalia yango na shima nde biso baluba to baka shima olia yango na shima tout ça tolame masango manioko ou bien fufu masango ba mélanger na manioko soko moni koliaka fufu te okolia yango pe na loso. Soko moni ke olia kana loso te kolia yango pe na kwanga to na likemba mais au m'équipe lumba ya taba biloko batuba ose personne a vu spaghetti ma menge na bidi aboyi metale lubu na biso yango oyo upesi na mama eliani alia oka do Melina Loboko so na mibengi do kase eza komona ngaso Melina Loboko voilà le ko ta na ngani na lobaka mama Jeanne à Londres mama Jeanne mo no kimi ene se connaît oko kama kamo tani okimi okimi vraiment mama Jeanne à Londres. Sandra nakata London ma gros bisous ma chérie yo ebite mama zaka à l'écoute WhatsApp ka de message ndena ba kona prendre tous les jours au cause moi simo mo luba obala mbali mo kongo obala mbali mo museli obala mbali mo muyaka obala mbali mo ya muntandu obala mbali mo ya mumbata oye bisi bo mo bisi me kono na biso biloko to la bela ka papa ya oyo biloko to ya penza ya oyo umekipe ko saleni mama saleni biso lumba betika ni verbe ko etika la ka boye makasa mo etika la moto makasa mo etika la ka boye mama la me biso ngo na taba mama na zele ni moko nzambe ano lo biwana ni bisanga ye na boye na rendez-vous ok tawa bokilo na ngai ngai pesa ba mo bote on na mo bote bala oyos orate bala oyos tu mafunga le to rate barate na mon caramel bon c'est la vie hein ainsi va la vie mais n'y a pas mama yeyo moi si ebola bien non c'est un moyen yo bande si va me la soye babe maman tu dois béni donc et ça bilo moto la me la papa ouais la munzolo bino afumine bija amako bandika difu babe nyeji kole la muta wa kuzi ozole mona respect bino akuji la kabino amako bandika difu mama ngani ozo dakareza ki seme kumtole sanga bokilo no mtole sanga nzo ayo maman aimons les uns les autres hein maman ne kolambe bébé que ngamo na mindi maite me ndoko le kana bote solo ko ndoko le kana bote mama dia ba yetu kimina na maka prochainement to lamba nini shibaka mtezange yo kakaya ya hizo ndo za kweso kitaba bokilo tika kasoya oles mo kitaba bokilo tika ngati ko lambe fufu tango yo ya okuti déjà bien ya na le musaliba peut que service chrétien non fait pas mon ndenge na classe à passer na message prochainement en tout cas maintenant merci c'est très bon grâce là on a beaucoup maman so na yebo la menga fa mon loto na lena biloko merci na ndenge disposer fanga yo merci na ndenge yo ko sa biso le buko la sibato de quoi tu es capable on a mis biloko ya on mboka God bless you Mungu akubariki tata nzamukabisa muna nzamba nabeshe bana betu bons iyo bye bye